kimisa diable na nzela ya vie na yo. Bien aimé, banzela ezali ebele. Oyo ezako kimisa diable, mais ngai na partager na bino passage moko oyo totangi awa, oyo kosala ete diable alikana kopusa na pembe na yote, diable alikana kokende liboso. Alors, Bible ezali koloba ete, na Jacques chapitre 4 verset 7 que nous devons résister au diable. Et Seigneur Nabiso, toteleme la Satan na bien-aimé. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimé, ici, Nakacha Makoyo etali bana nzambe. Bien-aimé, qu'on résiste pas à diable, hein. Ezali makambo, qu'on se soumette à Dieu. Ezali makambo etali bana nzambe. Qu'on résiste au diable. Ezali makambo etali bana nzambe. Vous savez, bien-aimé, Nakacha verset oyo, celui qui est en profondeur, to comme un combat spirituel. Parce que tu étudier forme moko, il y a combat spirituel. Babi yabitumba molimo o ezali déterminé na kati ya mokili o ndenge totambolaka tozana la résistance à notre adversaire parce que Bible ezali koloba ete résister au diable. C'est une recommandation divine et quand Jacques a parlé ces choses, Jacques était animé du Saint-Esprit, grâce était animée de l'insigne de l'Éternel. Bien aimé, la résistance à notre adversaire, le diable. Bible les a kolobaya été bien aimé, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Bible les a koyebisangai, Bible les a koyebisayo, et Seigneur Nabiso, to résister. D'abord, to kimate. Bible n'a pas dit dans Jacques chapitre 4 verset 7, parce que diable a été au kimie, à kozwa o kaka. Diable soko kimie, a yebindenge nini akoki kozwayo. Okoyi ko kima diable, peut-être na likambo a, diable a yebi faiblesse na yo, ayebi moto koleka yemoko, ayebi qu'est-ce qu'il peut faire pona akota azosu moto alekana ko neutraliser. Ya wana nzambe akompana ki biloko oyo. Saint-Esprit samona ki biloko oyo. Ya wana Bible ezali koloba ete nous devons faire une grande résistance à notre adversaire qui est le diable. Bien-aimé, ce côté na kati na Bible bien-aimé, ezana makambo ebele o nzambe alobi. Exemple bien-aimé, ce côté na kati ya Bible bien-aimé, bazali ko Bible ezali ko yekoloba biso mutu o esengeli to résister na ye, mutu o esengeli to sala bitumba na ye, parce que bitumba na ngai ezate na nzoto to na molimo, na nzoto plutôt to na mai na makila, kasi bitumba na ngai za na molimo. Or le fait que bitumba na ngai za na molimo, nzambe azotinda ngana sanini na résister, na sala une forme ya résistance. Et résistance nangai ezate ndenge batu musu bazo sala, mais nazali résistant par rapport ya makama mokeli, par rapport ya ba réalité à vie nangai, par rapport à ba situation à vie nangai, ndenge ezali kotambola. C'est ainsi, bien aimé, Bible ezali koloba ete to résister, to telemela diable. Et Bible ezali koloba ete soki to telemeli diable, diable akoka soni akokima loin de chez nous, bien aimé dans le Seigneur. Et la kati ya Bible bazali kotanga mutu wana esengeli to résister, bazo benge diable, bazo benge les tenteurs, bazo benge les malins, bazo benge l'adversaire, puis bazo benge Satan. Bien aimé, bazo benge Satan, bien aimé. C'est seulement une fois dans le livre des Pierre, 1 Pierre chapitre 5, 8, bazo benge nani, ba benge délivrance qui ne concerne que les convertis de Dieu, mais bazo bisa biso makambo o itali bien aimé, makambo existe ya diable bien aimé, ko résister bien aimé, principe yo bien aimé, principe oyo esengeli mutu nyonso azwa conscience bien aimé, parce que tozana un grand adversaire ou azotambola oyo alingi te bolamu na ngai, o alingi te bolamu na yo, c'est grand adversaire zali diable. Et lokola diable azali esprit, diable famille na yo, diable ko kota na nzela ba ndeko na yo, afin que diable azwa yo, diable akwesa yo. Yangona Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit a révélé qui que votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui a dévoré. Jean déjà averti biso que notre ennemi qui est le diable azali rougir, azali koluka mutu oye akoyi ko dévorer. Et connaissant bien toutes ces choses, bien aimés, ya koyeba makamunyo surtout oyo mama papa esenge na ngana yo tokota na forme ya résistance spirituelle, tolekana ko résister, bien aimé. Et tant que mutezali difficile na résister na kacha kokweya, na kacha ikobo, na kacha masanga, na kacha koboma. Et tant que mutezali difficile,
mais tokosenga kaka grâce ya nzambe, puissance ya nzambe, onction ya nzambe oyo eleki biloko nyonso epesa biso makasi tosani toyeba koresiste na diable, toyeba koresiste na makambo nyonso oyo kokoleka na kati ya mokili oyo. Amen, amen. Et bisika musu bakanisaka ete diable azali omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est faux, bien aimé. Nzambe mutu azalaka partout. Nzambe azana likolo, yesu azana likolo, yesu azana se, yesu azali partout. O tozo lukai butu moi, tozo bondela asala kati na biso, bien aimé. Ay soki toko résister na diable te, toko tika makamyo so normal, toko mona makamyo so normal. Ah maman, papa, on est allé très difficile. On est allé très difficile. Mouton soit conscience et puis à qui ne résister et pas à diable bien aimé. Mais vous allez comment été résister au diable, il fuira le de vous. Pourquoi? Parce que tant que vous allez côté ma commis, diable a le rôle du diable a rapport à détruire bien aimé. Et tant que diable a dit qu'on quitte pas à détruire ma bota, azo quitte pas à détruire ma famille, azo quitte pas à détruire mentalité à bâton, azo détruire pas à azo téléma pour détruire le système que vous allez établir, ce n'est pas facile maman papa. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Il faut qu'on résiste à diable. Qu'on t'aime la yé. Et t'engaille na situation où on a concédé. Nzamba sa le bela kingaï. Nzamba sa sali. Yangwana zotika confiance na ngai. Et pas nzambe. Nzamba sa la nini. Allez kana quoi intervenir. Allez kana quoi agir. Na komona iso, bien-aimé. Nzamba zali komisa biso toujours bien-aimé dans le Seigneur qui est bien-aimé. Et Seigneur na biso, de résister à diable, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, bien-aimés. Oui, mais dans 4 matchs, ce qui est avantage, c'est qui est avantage et qu'on allait à Mongona nayo. Mais Nzamba azotel isabi soit été bien-aimé. Nzambe azali kotel isabi soit davantage qui est bien-aimé. Et Sengel nabiso bien-aimé. Et Sengel nabiso. To résister forcément. To résister avec dernière énergie, bien-aimé. Oh, nyoso. Que séduction ne pas un diable. Parce que mes amis, comme a été, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Le diable est tenté de rôder. Le diable est tenté de roger. Le diable est tenté de. Il y a espace, mon côté à Kondimanayo. Parce que le diable cherche à Dali Koluka. À quoi ça? Mais Nazoué Bissao, maman, papa, résister au diable. Résister partout. Azan Allemagne, Azan en Suisse, Azan en Danemark, Azali partout. Ça, c'est Dieu qui peut agir. Parce que Nzamba Azali Bolingo, Azali Monene, Akobongo Mate. Yangwana bien aimé dans le Seigneur. Na manso koleka na kati ya vina yo. Zala muto azotambo na kondima. Zala muto azokota na résistance. Mais résistance et non pour nous tomber parce que c'est que résister au diable. Nous devons mener une grande résistance vis-à-vis du diable. Parce que Nzamba Salaka. Et je crois à un Dieu puissant. Je crois à un Dieu puissant. Nzamba Salaka. Nzamba Zakwagir. Yo Moutou, bien-aimé, résister et pas à diable. Résister dans mes preuves. Moutou nyoso na kati ya mokili. Attends mes preuves ndenge bele zali kolanda ye. Moutou nyoso kati na mokili. Attends ba difficulté ndenge zali kolanda ye. Mais c'est qu'on résiste, bien aimé. Au moment où on a belé le bien aimé, bazo betele maboko, bato belé le bien aimé, a commis à sommet, mais au yébité, à résister à Kam, Nabitumba, Nabeshek, tellement qu'il a beaucoup résisté à commis à niveau. Dans un peu cet exemple, dans un peu d'ambulanza, mais mingi pour moi, Nangai Josie, Azan à Londres. Josie, Azan à Londres, Azan moi, nos pesants à Lingaka Mingi. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, vraiment, la contacté par mes banananga abassi. Je aussi, azolunga Londres, azoya côté langa nandaku, azolanda, azouta Londres, azolandanga place tout. On a ça va veiller des prières. Tozo bon de la boutou moi, nuit et jour. Yangwa na pesa kanza me merci ming pour na Josie, moi nanga sakana Londres, azali fruit nanga ibeza. Tellement la ming na linga rappel koko nanga ming. J'aime bien cette fille-là. Malgré ma difficulté, malgré ma azo sala musala, au moins assisi musala, azu bis na Paris, na Londres, a éveillé na Paris. Azu assisi musala, azu bis à la Ninga en Allemagne. Tozo bon de la bien-aimée. J'ai aussi
azalaka na ba condamnation na ba réclamation ebele motali josi mwana mwasi kitoko ba réclamation ba réclamation ba condamnation na koko na yazo ko meme toujours na ba prière tozo bondela josi apesi libala et puis na pamboli nzambe banda nzambe apesaki josi libala na kati ya charisme batu mingi pe mabala na bango efungwami bana basi mingi na charisme bazwi mabala et tobondeli nzambe kobanda pe nzambe apesi josi na charisme mingi bazwi bazeni baboti. Pourquoi bien aimé mwana mwasi olelo josi lelo azoseka pourquoi a résistaki na diable malgré il y a eu des choses malgré diable a telemelaki ye malgré diable a telemaki libota na ye josi asalaki ni a résistaki na kati ya prière talelo e kobota free. C'est pour dire que bien aimé tango muto za ko résister pas à diable tango muto zali ko résister pas à diable bien aimé tango zali ko résister pas à diable diable akokima musika na yo naza ko déclarer ane oyo mama papa résister et pas à diable ane oyo ko céder te pas à diable victoire ezali yo diable akotelemela yo ete makamuno échoué diable akotelemela yo makamune ebongate diable akotelemele akoya kotelemela no bechek diable akotelemela bien aimé pona makamuna yo e réussir te diable akotelemela yo pona makamuna e avancer te diable akotelemela yo po olelaka diable akotelemela yo po échouer mais résister na diable bien aimé comment faut-nous rester à diable ou qu'on rester à diable dans ma bonne délit et il fera loin de toi nazo déclarer et pas à bana nanga nyoso charisme ane oyo diable alongwa musika na bino diable atika bino makambo na bino et réussir makambo na bino et progresser parce que aza le même hier aujourd'hui éternellement. Oh gloire à Dieu nazana kondima bien aimé. Vous savez bien aimé tango na epoto sika tango nazomona mutazo voyager tango nazomona mutazo voyager nazomona komona ngo vraiment passe mingi pe ba serona tozaka na mikanda te. Mais la persévérance, bien aimé, n'a quoi sa témoignage, n'a gardé la parenthèse, bien aimé, la persévérance dans la prière, résister, bien aimé, moutoua résistaka, ataba lobi o échoué, ataba lobi o kwei, ko résister kaka, résister dans ma bonne délit. Nzamba komeme na somme bien aimé. Batu mingi oba résister na vie, ezali batoba, nzamba mema ba on a somme, kolembate bien aimé. Kolembate, tu dois résister na kati ya vie na yo. Bible ezali koloba ete résister au diable et il fera loin de vous. Résister maman, tu dois résister. Ata balobi ke zemi na yo longwaka, tu dois résister. Tout ça na bane belé na kati ya charisme. O ba zemi ba zakina ba difficulté a kozo ba zemi zoyate. Bazeme zoyate tozo bonde la nzambe. Maman tu dois résister. Et awarza résister le la jumwana. Tout ça nazana mwana nga moko ya mwasi ana France mwana wa mwasi ana France banda bota mwana moko mwana ya kasosute. Alors mwana mama oyo et celle qui série moko na voyage qui nazaki na Mali ça fait une année 2 ans passé nazaki na Mali a benginga parti à Mali abi papa ça ne va pas nazuize mime makile ezobima peut-être zeme kolongwa à partir à Mali na prier n'habituer ma fille. To bondela qui pose mwana zeme kolongwate tu dois résister nabi que c'est le diable ou azali koya kotungu azali koya na ba penser no kaka ki zeme kolongwa tu dois résister to prier to bengani diable nabi lokola diable a poussé ni musika tu dois résister pas à diable akoya ndenge nini akoya na ba penser na ye diable akoya ndenge nini akoya na ba penser na ye diable akoyi koya na ba penser na ye pour na faire croire yo que oza ko échouer na lobino. Ma fille Sikulu Ozolandangaï, tu dois résister au diable. Emilia, tu dois résister au diable. Vous savez bien aimé, victoire, bien aimé, au monde akata même na combat ya boxe, combat ya catch, bazo beta mutuana. Vous croyez que mutuana ko senga abandon. Vous croyez que mutuana ko lâcher. Vous croyez que mutuana ko lobaete na lembi. Non, a ko résister malgré ba pota, malgré ba blessure, malgré bitumba ko résister. Au moins le fait qu'à résister à Ketina Souka, au moins na mutoyo, alongi combat, alongi bitumba na ye. Ezandenge moko na o bien-aimé. Tu dois résister.
Et tant que vous avez résisté, victoire eza liboso na yo. Nazo déclaré année oyo eza année de victoire. Année o mama papa résister ata baloba makambo mabe na famille na yo. Ata baloba makambo ya mabe na libota na yo. Ata mutu alobi makambo mabe na vie na yo. Mama kolanda yango te, tu dois résister. Kolanda yango te, tu dois résister. Kolanda yango te, tu dois résister. Bien-aimé, le lobby so batu muso soki to komi boye. Parce que tu résistes qui bien-aimé. Le lobby so batu muso soki to komi boye. Tu résistes bien-aimé. Avion et comment le col la foula. Avion et comment le col la voiture. Oko voyager en avion. Quand est-ce que tu veux? Le loza awa, le loza na France, le loza na Kinshasa, le lobi na Suède, le lobi boye bien-aimé. Pourquoi le to komi? Parce que nous avons pu résister juste to résister qui. Et ça là, bah, mon maman bien aimé. Na traversé qui, bah, mon maman difficile ya vie nangai. Na traversé qui, bah, mon maman difficile ya vie nangai. Bien aimé, na kouta kaka musala bwe, na tiki biloko, mbala moko na koti prière. Na kena zamba ko prière. Yangwana bien aimé, bah te belé na vie. Bozo mone lelo, hein. Azolia ba beefsteak, bozo mone lelo, azo simba moi $1000, moi $10,000, moi $50,000, moi $5,000. O yebite. Résistance, oh ya sala qui peut commander moi. Oh yebite persévérance, oh ya sala qui peut commander moi. Ah maman, papa, nazolo bano mama, résister. Tu dois résister. Là, me dit que résister au diable. Résister au diable. Et il fuira l'un de vous. Balobi akokima. Seul moyen au diable, atikayo, résister, bien-aimé. Tu dois résister dans ma bonne. Et quand tu résistes, maman, papa, et Seigneur au prononcer ma parole à victoire, et Seigneur au loba, na kombo na eso, maloba na bino ezo kende, na kombo na eso, bandoto amabe ezo kende, na kombo na eso, échec ezo kende, na kombo na eso, na zako résister, bien-aimé. Na lobi bien-aimé, année 2020, mutu nyonso oya kotelema liboso na yo, yemoka kokima. Na répété ce que okinga biente. Na bandeli na lobby. Année 2020. Mutu nyonso oya zote ma liboso na yo. Na zoloba azotiko tranquille. Na zoloba azotiko tranquille. Mutu nyonso oya kotelema na vie na yo. Oya ko résister. Zamba ko confondre ye. Zamba ko confondre ye. Mutu nyonso oya kotelema liboso na yo. Zamba ko confondre ye. Pascal Zanzambe. Alors na tango mama to bani kobondela. To kobondela pendant 4 minutes. Tokobana nzambe pesanga makasi na résister. Tokobana nzambe pesanga makasi na résister. Epozo bana nzambe batu nyonso elemi na vie na ngai. Et batu nyonso o bazo telemi la vie na ngai. Batu nyonso bazo teba obstacle la vie na ngai. Balongwa bango moko bakima bakende na kombo na Yesu. Tobani kobondela na kombo na Yesu au nom de Jésus. Yahweh nzambe tata tozo peso merci. Tozo peso merci papa parce que ko changer te. Tozo peso merci parce que ko tika la nzambe kati na mabota nyonso. Oh Dieu papa let toi. Nazo pambola komono papa nzambe tata naza koloba bien-aimé bana koloba na nzambe batu nyonso batelemi liboso vina yo bakene musika batu nyonso batelemi liboso vina yo bakene musika ozobondela nzambe na komona Yesu o shikora kabare shikora kare sikare enda kabakare shikora kare sikare enda kabakare shikora toza ko résister 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 au nom de Jésus papa. Oh shikura kabare shikura enda kabakabare shikura kabare shikare enda kabakabare shikura kare sikare naza ko résister naza koloba batu nyonso oya mutu nyonso akotelema na nzela na yo ane oyo azokima mutu nyonso akotelema na nzela na yo ane oyo nazoloba na ye azokima na kombo na Yesu naza koloba mutu nyonso oya akotelema la vie na yo ane oyo azokima azokende o bien-aimé bana koloba o nyonso atelemi na vie na yo ezala tata mwasi na yo ezala mama leki na yo ezala ndeko na yo azokima na kombo na Yesu naza koloba na mutu nyonso atelemi la vie na yo nazoloba na ye azokima bien-aimé bana koloba mutu nyonso azotema na nzela na yo akima azokima
Atika nzela tranquille, atika nzela tranquille, atika nzela tranquille, parce que Zanzambe, o shikora kabare shikora kare sikare, mutu nyonso atemi na nzela na yo, akima papa. Alongwa papa akene musika naza koloba mutu nyonso atelemi na nzela na yo akende mutu nyonso atelemi na nzela na yo azokende mutu nyonso atelemi na nzela na yo atika nzela no tranquille o atelemeli visa bana na yo atika visa bana no tranquille mutu nyonso o atelemeli famille na yo alongwa na nzela na yo naza koloba na mutu nyonso o atelemi na nzela na yo akende naza koloba na mutu nyonso o atelemeli famille na yo azokende 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 azokende. Oh Dieu le Père, bien bana kotinda moto moto na nzambe ekota na nzela na yo année 2020 eza année na yo année 2020 eza année na yo mama na biso Aimé Maweza année 2020 eza année na yo mama Aimé Maweza mama Naomi mama Elisabeth année 2020 eza année na yo yo mutozo landa ngai année 2020 eza année na yo loba na nzambe o nyoso azotelema na nzela na ngai alongwa ngala makam na ngai reshi mutu nyoso azotema na nzela na ngai alongwa akene musika mutu nyoso azotema na nzela na yo alongwa akene musika topambuli nzambe. Oh Dieu le Père, lève-toi. Kumba ma papa, Sanjola ma papa, topé sur merci tata, o nyoso, a téléminé la charisme, a longwa, a kene musika, na pambolio, na commission papa, zala béni puissamment tata na kumba na iso. O shikura kababa de sikaren, henda kababa shikura kababa de sikaren, lève-toi papa. Nazo tato la kombo na yo. Lève-toi papa nazo kumisa kombo na yo. O nyoso kota ki prière alelo. Alonga papa. Pesa moko na moko makasi alonga. Nzambe na komisio. O pamboli ngai. Pambola mutu nyonso o ya kota ki prière alelo. Na peso merci. Zala béni. Na peso merci papa. Pambola mutu nyonso a kota ki alonga na biloko nyonso. Na kombo na Yesu. Amen. Gloire à Dieu. Nzamba pambola bino. Après Sabino Mingi. Tokutani par la grâce de Dieu prochainement. Amen.